Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai to komi lelo mercredi 25 mai 2021 sanzango etikali combien de jours etikali 6 jours sans esila mois de mai sila tokota na juin mikolo ezokende bambula ezoleka masolona depuis te tokolobela makambu ya situation actuelle na Goma tokolobela d'un côté makambu ya volcan de l'autre côté nomination ya ba maire des villes na ba province eza na état de siège tokolobela na kati wana tokolobela quelques présumés auteurs oyo na makambu ya état de siège masolo tokobeta masolo bandeko na ngai tolobela makambu oyo babengi ya tracasserie de la police. Silvano Kasongo asali parade o bokolanda maloba na ye na la police parce que embouteillage ezosalema mikolo oyo mutu pasi bokolanda ndenge akoloba olongwe ville mpona okoma UPN 4 heures du temps 4 heures aux anakati embouteillage. Masolo. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, le pasteur Jacques Kangoudia a estimé que il faut recruter 500 jeunes pour que vous sensibiliser bateau. Le pasteur Jacques Kangoudia a structure, il a lutte contre le changement de mentalité et a recruté 500 jeunes pour que vous sensibiliser bateau. Tokoya kolobela yango mwamuke. Masolona depuis te bande kolangai tokoya kozongela dossier on annonça ki lobi na lobela ki penzate ya Sonas na message oyo ezali ko circuler yake bazali ko engager na Sonas eza masolo bande kolanga. C'est pour vous cette émission. Nazo banda na dossier ya Sonas. Natela kabino ba numéro awa quelques numéros. Musala oyo biso to salak. Naloba kango en toute humilité. Kenga na salaka journalisme ya kaka ndenge wana te. Na salaka journalisme ya kokebisa, ya kotangisa, ya koyekolisa, pe ya kotanga. Na bande kunangai. Nous sommes en face à la situation ya que je connais un peu situation yambo kanabiso nenge makambu ezali ko salem. Balobaka soki ngolo alobi na yoke ngando akobela ndimaye parce que bazalaka na esika moko bazalaka na mai. Mais bino moko boyoke la kabisote. À un moment donné, j'ai commencé à insister na lobi bandeko. Botika ba sentiment bolanda ambiance te obozo mona batu babandiko kela o cité ya Lola, cité ya Lifelo, cité ya Boy. Makambo mapangu surtout ba commune lokola Ntsele, Maluku. Ba commune wana des problèmes mikolo nyonso j'ai vu ngai. Ba quartier Mibimba basi batongi banda kuminene o la kisaka bino na ba photo bakangeli yo photo balobi tala magistrat moko aza pembeni d'ailleurs général moko aza wana toza pembeni ya boy. Il faut ko banda ko on a construit comme ça et moi j'ai vu les quartiers na immeuble ya minene babuki yango. Je serais coupable si je me taisais. Ya kota la que bon eloko moko te toko sala ngai na tikali nazomona qu'il y a un danger na lobeli binote. Parce que ma ben en wezanine batu bakoya awo, je l'ai dit toujours. Mutu ako kitanae aluki bisote a se lancer. Tango ko kende komi tout na mur ndazo nyinde kweleser. Yo mutolo ba keto zonga tala siko na zongi bas. Mais yo tango yaki biro na ngai peza kana itaga 120. Ata soki olobi na benga kio na zwa kiote. Mais biro na ngai zana itaga 120 na komina Kinshasa. Entre Wileri na Kasavubu.
soki okutinga te okokuta bacolaborateur na nga eza na bao bazalaka permanent. Amos abujaka te, Manix Kembolo abujaka te. Soki okutani na même na moko na bango olobi na yebengelanga ndeko Eliezer bakobenga bakozwanga kaka. Soki olobi tokomona na kaka bakopeso ba orientation. Okoya obandi ko tambola wana ozwi kipelekesi sans komona conséquence. Parce que biso mingi na bite soki nakobenga ngo libabete ezandenge nzamba kela biso. Tokutanaka na batuka soki bazana bakomi kokota réanimation. Mutu soki azwi problème siko ya makasi ndaye wana ndeko Eliezer omoni nenge tozalia mais papa tango ozalaki kotutuka wana oluka kinga te poani. Vous pensez que ngai tambo na vendre la awa na misali lokola un commissionnaire soki ndenge nini te. Je donne l'orientation na batu. Na lobitala makambo mapangu. Mapangu esalisa batu AVC awa. Mapangu esalisa batu crise batu bakufa. Parce que na yebi secteur wana lelo soki okena na justice au moins 80% ya ba makambo. Ezaka na justice. Ezaya conflit ya mabele na conflit ya succession. Mapangu na biloko baboti batika. Tangu yoko kende kosomba lupangu ya baboti batika bango bazowelela yango. Tata wana bota bana 22. Yo sombi epa bana 8. Ba mususu yo batikali bakokende na yo na justice okosilisa mbongo. On a somba kiambone difforme, j'ai vu le document. Papa nangai. Et quand j'essaie d'orienter, et pas bandeko. Ba numéro misat, on appelle ça kabino bien que moko azan disponibilité te, azan disponibilité, asenga ki mise en disponibilité maître Alex et wana mikoloyo en tout cas azate. N'appelle ça kabino c'est parce que bazabatu yaki en cas de problème nga moko na yebi kolandela yango ndelo ko ngana lobaka et je dis toujours que je ferai la promotion ya ba congolais onga na moni ke bazo sala musala ya malonga neti lelo na kolobela bino makambo ya bandeko solidaire basalaka makambo nini makambo ya misu wana basalaka bango bavanda libanda na mboka poto. Bamoni ndenge nini bazo traiter makambo misu bamoni ba pare bazo sala nango basombi ba pare wana ils ont dépensé de l'argent batiango na avion ekomi awa soki na conteneur soki na nini ekomi na Kisasa baye nango na galerie présidentielle batie yango ezaka place wana ya ezana deux galeries batie wana pona kotala misu. L'avantage na bandeko oyo ezanini ozali banda papa na yo azana problème misu mama na yo azana problème misu mwana ya ndeko na yo azana problème misu bazotungisa yo eloko yo kosala ezanini yo a partir ya poto okofuta mbongo kuna parce que bazana poto bazana France ofuti mbongo a partir ya poto bango baye kaka awa ba se présenter ba s'occuper na bango ba matériel yango wana ngana za mutu a domaine na bango te. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert une chose. Et là qu'on a découvert tant on a kekuna, ngama qu'on a zaki na lunette na ngai. Oyo basale la kingai ba pesa kingai ni États-Unis. Basale linga ka moi test moko parce que tout le temps tozana téléphone tozaka na chombo boy. Siko ba lumière wana ya chombo. Soki olongwe na chombo ozana ordinateur. Lumière wana ya chombo ezo sala nini? Ezo kota yo na misu. Conséquence misu na ezo s'affaiblir, ezo beba malembe. La même chose. Soki olongwe na chombo ozana ordinateur. Soki olongwe na ordinateur ozana télévision. À quelle distance ozo tala yango? Biloko misatu wana. Oui, eza malamu, eza biloko tozala kanango, eza biloko oyo tosepela kanango. Mais biloko ango ndenge tozali nango tozo sepela nango, mais entre-temps ezali kobebisa biso. Ezali kobebisa biso. Kobebisa biso wana eza que misu ezali ko s'affaiblir okomona même mwana muke misu ezokufa. Mais loko batali singai, moi j'avais mes lunettes. Nazaka que non, on m'a fait les examens aux États-Unis, j'ai peur. Tango na ye nango
babimisi test na bango moko babeti na nini na vitre hein babeti bo tiens ezo percé ezo kende ti kuna balobi te oza protéger te oyo ezalaka kaka lokola ba lunette nyonso bazwi ya bango moko babeti balobi moni lumière wana ezali kobima kuna te wana c'est la même chose ezo protéger yo tango oza na téléphone tango oza na télévision tango oza na ordinateur. Si un Congolais, moi j'ai découvert ça. Natikali ka ke te États-Unis basalele il y a un Congolais qui vous montre ndenge akosala une étude comparative. Et j'ai trouvé kuna bazana batu quand même qui se connaissent na domaine wana ya miso. Mais okomona mutu olingi wana te ozokende kaka ona keboye na ke epa ba enje te ndeko na yo azakuna bandeko nanga boza libanda solidaire yango wana. Je vous mets ce petit spot na tiaka ba spot ndengo wana te benazo tianga yango quand même nazo tiela bino spot wana ezapona bozwa ba élément important et pour ça na biso ezaya à partir ya kuna olio tinda mbongo yo kaka te yo futi mbongo okobenga na ba numéro na bango wana okozwa bango bakopesa yo modalité ya kofuta ofuti kaka mbongo kuna awa bakeika kozwa ba soin pam. Quand nous sommes en face, il y a un Congolais qui fait ça. Akeyi kuna ka ko tourner ba pouste ake ko tala mundela zo sala ndenge nini alongoli oyo eza epa ba mindela meme libino epa na bino galerie présidentielle oyebi yango te nazo adresser yo ozana gare centrale olekinda ko to benga Sozacom ou avancer moi muke okoleka bâtiment moko ya mibale immeuble wana zomona ezaneti na simande galerie présidentielle oye kuna eza compliqué te na rez-de-chaussée ok na nouvelle galerie présidentielle babenga kango nouvelle na ancienne ngana mona kata eloko yango ya changement te bokomona débit ya escalator pas oyo ya entrée ya boye débit ya escalator oyo ezana katikati okomona wana bakomi solidaire otindi mutu azwi ba soin. Quand je parle de gens na lobela kabino pas koloba ndengo je suis allé moi-même j'ai vu na comparé na ba pareil onga na mona basala kinga d'examen aux États-Unis. Namoni que en tout cas, moko toko kende koluka musika o tozana ngoka pembeni. Mais lokola mundela zate poso mususu zate parce que même ba indien tozo benga bangoka ba mindeli. Ba libanais ba mindeli, ba chinois bango tout za ba mindeli. Ndenge to mesana. Lokola poso mundele zate. Lokola poso mwindu ndem to ezali. Okocha confiance te yo wana macha avion. Ozo kende koluka nini? Likambu ya miso linyiko lukana poto ya ngoyo hao. Hey l'idée Coco di Coco Pexambe ya masolo optique nyoso RDC ezalinde optique solidaire dana oyo ameni bino promotion veut dire promotion walisa ndeko yo mutu olingi olata lunette ya fabrication européenne ya qualité ya bagriffe lokola Ray-Ban, Calvin Klein, Givenchy, Kenzo, Dolce Gabbana, Chanel, Jaguar, Versace, Yakambangu awa na maison optique solidaire dana soki osombi kaka 2 pièces ya lunette de vie wana okozwa réduction à 50% pe 2 pièces ya lunette solaire wana réduction ezali à 25%. Popoto ekiti na Kinshasa yo moto tungisami na maladie ya miso otamboli ba hôpitaux ebele oke na bipai na bipai lelo yo optique solidaire eyeli solution eye na bapareil ya sika oyo ezali na pointe euti na poto oyo ezosunga ba médecin oyo ya biso ya mboka bakoka ko examiner yo malamu pe ba trouver solution na yo malamu pe ba traiter yo malamu tika kotambola nzela kokele kosomba pe ba lunette nzela te yaka na optique solidaire kunande okozwa solution ya malamu bakoswane yo malamu
pe okozwa balinete oyo ya modele ya sika oyo ebimi sika na poto okozwa yango awa epai na biso. bokanisi esili tete na maison optique solidaire dana bazali pe kosala réparation pe adaptation ya bafere kase pe kobongisa bamonture ya balunete na bino. bokozwa optique solidaire dana awa na galerie Albert sur boulevard du 30 juin. bokokuta lisusu optique solidaire dana na nouvelle galerie présidentielle kaka na boulevard du 30 juin. bozwa idée hein. J'ai toujours dit ça. Quand je vous parle, nalobela bino makambu ya po, nalobela bino makambu ya leki na nga mugiju. Il a convaincu les gens. Mundela koloba, nazoyo quand même publicité. Non, mafuta éclaircissant. Tangu ezali ko éclaircir wana, ezotelisa. Yo, o utiliser parce que za mafuta ba pesio. À un moment donné, bani ko pesa ba conséquences. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui ne se mettent là qu'à condamner. Té. Oyebi na ba conditionné, muto asomba ki mafuta. Et du coup, il a vu, bon, nzoto na ye, après ye kobeta ye banini. Yo tikali kanenge na mona ka batu moko. Bino nzamba kele bino ndeni. Je vois un monsieur en tenue militaire, de petite taille. Moutouana batunyo tala, militaire. On se moque de la créature de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord na batouandengoan. Moutouana soki obima moulayi. Nzamba linga que yena no asali masumute abima ndengoana mukuse. Quand vous vous mettez à partager pour se moquer d'une créature yanzambi, moi je ne suis pas d'accord parce que ceux qui obima kitoko, oyo abime lonja mabewan, nzambe kande mtu alingati. Nzambe kande mtu, boza ba spécialiste ya biloko wana, ngana ebite. Et tant moni mutu ke nzoto na yebeba, tu commences à se moquer, à te moquer de lui. Vous ne savez pas, ba mafuta bazo pesa biso, ezalo ko la biliali andenya na lobaki na bi. Mafuta wana nzoto ebebi. Mais il y a quand même Moutou, un jeune monsieur, Mogiju. Azawana, pas Aza tradi praticien. C'est un chercheur, c'est un scientifique. Ce qui a une équipe de recherche. Il a convaincu sur le plan scientifique, à bandiko traité, savant wana bimisi, ce qui au sokoli nango, comment on a pour na yonenge kozal. Ata ce qui oma palata, ce qui. Mais yo tango ozo bakisi poudre. Mais la voix est là. Il peut vous aider. Vous les négligez parce que seulement Azamundele. Ce qui est à la Kamundele, c'est compliqué. Et à ce stade, Bande Konangai, okokite ko se tracasser pour na kotinda mutu pour na misu libanda alors qu'il y a une solution juste à côté. Oyo ngana monique est plus efficace que oyo ango ya poto otokenda koluka. J'ai dit ça à quelqu'un. Dans l'hôpital, la lunette ango bayelang. Bakena ko pesang. Ngai wana zo kufana onka kabo. Mais ces lunettes-là ne me protègent pas. Mais solidaire, ces Congolais la tango azolo ba solidaire. Eza pour agence ya ninte. Solidarité africaine. Il y a que tosimana tosala quelque chose. Nous sommes prédicateurs de l'unité. Pourquoi je ne ferai pas la promotion d'un Congolais oh nazomo nazokende na sens à unité et puis à copier ayewana pas seulement que à fongoli yango mais après si quelques Congolais musalat botala ba avantage après si quelques Congolais musala moi j'encourage mutoya asali restaurant ezana ndeko moko otaki Paris asali restaurant na limité na place commerciale donc na ville révolution. Asali restaurant wana tango asali yaki na madame na yalobi j'ai insisté pour que toi na madame nanga kenda mwana muke na poto tout ça depuis 30 ans nde na memiye aw baye ba fongoli restaurant ba pesi batu musala baye ko welela na mutu eloko moko te baye ko créer musala bazui pe ba congolais ba tie bango. Si on peut réfléchir quand même comme ça au lieu que soit na kaka oyo afini oyo non c'est pas possible, c'est pas possible. On fera la promotion de ça. Maintenant, le bakanabino boke banabescro. Le koso
ezali koboma bato. Je vous ai montré quelques numéros. Bakokomela yo wana, oh, tala, awa, bazozwa batu na musala, UNICEF, oh, balongwe kuna PNUD, awa siko babimisi, papier, oyo babimiseli, SONAS. Que SONAS azali ko recruter, bazosala. Ba escroc, j'ai même envoyé le numéro. Nazwaka adresse, il y a quelques-uns à Bango. J'ai envoyé à la police générale Silvano Kasongazo yo kangai. Na pesa adresse na lobibo kende boluka bato parce que j'ai eu les informations. Bazotinde la kamutu. Appelez-moi après. Appelez-moi tout de suite. Urgence. Yo pe ozo bengi. Ozo benga nani azo komela yo, appelez-moi. Rappelez-moi nazana sangomala mpona yo. Et là sangomala mute alinya yiba yo. Et moi si je ne vous dis pas ça, bozo kanchake te ozole kisela bisota. Yo zolo bakama kambu moko moko. Mais tangu bakoyiba bino ngai kaka ndena koyamba bino. Ngai kaka ndena koyamba bino. Bomani makambo ngana lobaka ya mapango. Batu bamona kangalo kola mutu. Ya liboma quelqu'un qui me dit que le même chose. C'est comme ça que vous m'avez taxé. Alors baka même chose. Et depuis que j'ai commencé à parler, je vous ai montré une dame à qui on s'est fait escroquer. Na poto na mwana ditu. À qui on s'est fait escroquer. Ça coûte quoi? Oye otuninga na kosenga yoke na kopesa yoka conseil na orienter yo et sika ya bao bazali ko s'occuper. Vous ne voulez pas entendre ça. Bomoni mususo ba escroquer qui alinga kende poto. Qu'est-ce que je n'ai jamais dit dans mes émissions? C'est parce que il y a les gens qui pensent na lobaka boy na poto libanda ya mboka na biso. Ezana ba congolais bazalaka sérieux, ba congolais o bazosa la fierté ya ba congolais. Ezana ba congolais oyo catégorie mususu bakota kama kambu ya ba congolais to komona ye jamais na communauté azala kuna te. Likolo ya buzoba baboya na bango makambu. Bazalaka tana ba master te ya ba congolais. Ezana ba congolais mususu pe bavanda wana ba wayambara o bafingisaka ba congolais mikolo nyonso. Escroquerie bango, muyibi bango, kofinga bango, bisala sala bango, kaka bango wana. Alors, mutu na mutu azo se classer. Ce n'est pas tout le monde qui vous dit qu'il est à l'extérieur, qu'il est en Europe ou aux États-Unis. Ndaza sérieux, te. Ezana ba congolais ozo talaye, ozo mituna ba congolais boye bazalaka. Un responsable na nyoso azo tal libanda wana bazali batu misusu même mindele bazo respecter ye. Ba misusu bazo même mindele wana bangona musala. Il y a les Congolais comme ça. Il y a d'autres Congolais qui ont estimé que cette communauté ngai na ligne kozala kuna te buzo ba yeki parce que ceux qui ozana bangolo bilobi bako bana ufinga yo ba se retira. Mais zana ba mususu bango na ebite ceux qui ba famille na bango bazwaka bango neni kofinga na kofinga koyiba na koyiba ye ceux qui abani koloba na lokutana alinyika ke escroquer yo. Même ceux qui alobeli volcan alinyika ke escroquer alinya sala ka ke lokomoko aya koyiba. Chaque jour, na lobaka na bato, zana posa ya kolanda maboke, kende kolanda maboke. Problème exacté. Novelas, kende kolanda novelas. Olinyota la neye bazo papa bato ba machete, kende kolanda. Mais ce que j'ai dit aux gens, sans orgueil, nous prenons quand même le temps de vous conseiller, de vous informer, de vous orienter. Nous prenons le temps. C'est pas pour rien que biso batambo na lobelaka. Et l'autre côté, ceux qui convaincre ngate. Ndenge na zolo bela solidaire. J'ai fait 2 tours là-bas. Je les ai vus. Même ndenge na koloba bazo yo kangai. Ba pesi ngambongo combien? Nous voyons ce qu'incarne Bande Konabiso. Et il y a des Congolais qui ont eu le temps d'observer Mundele. Place nyonso bazo la balobika. Et le quoi boye cause la paix par Nabiso ndenge nini. Et le quoi boye yango pena zo senga kana chef de l'État. Oko tiko tiela biso na yebi comment le gouvernement ya sama eza organisé té. Les gens qui ne s'occupent que ya ba Congolais o bazana bonne volonté à kosala ba action na mboka na biso pour que ces gens-là soient protégés. Masolo. Nyonso tozo sala. J'insiste, même tant que tozo ya. Ozo tala lelo toyoki Pasteur Kangouda, alobi que va recruter 500 jeunes, makambo ya bambouteillage pour que babanda ko sensibiliser. C'est bien bon. Mais
toyebi ke eza makanisi euta quelque part. Hein? Makanisi wana euta quelque part. Même pasteur Place Azali ayebi ke makanisi wana euta quelque part. Euta quelque part makanisi wana. Mais on a un problème te. Makanisi babimisaka ngo kaka pona to partager nango. Parce que les embouteillages na mboka na biso est comme inquiété. Et puis ya biso zo se créer pona nini. Nazo pesa bino exemple. Kende même na Nairobi aw. Kende même na 10. Kende ata awa na Lusaka. Okokuta que ce qui embouteillage ezali pona peut-être lenteur ya nombre ya ba véhicule na lenteur ya fait ya signalisation. Bien que namoni na Cameroun bandeko na ngai. Boyebi ke ba africain bandeko na ngai baloka biso. Namoni ndeko na ngai Richard a publié bazo inauguré fait de signalisation na Cameroun. Image oyo. Inauguration des faits de circulation au Cameroun. L'Afrique a vraiment besoin d'une délivrance franchement. Yo moko bovandi Cameroun. C'est pas possible. Mais au commande na bamboka wana na lobby. Fait la signalisation de mutozo sala peut-être na nombre ya mituka. Mais awa et pas na biso na Congo na Kinshasa. Oya chamutu. C'est pas possible. Chamutu. Il n'y a pas de tolérance, pas de courtoisie, pas de patience. Tozandengo wana. Oyo chamutu. Finalement on se bloque. Ndenge tozali ko se comporter na circulation. Ezandenge moko tozali ko se comporter na vie. Tia mutu wana komona kaka oya zowelela finalement bo se bloquer bo bandi ko talana. Les pays ne marchent pas. Je peux vous démontrer chaque province ezama kamuya tia mutu basala batikela ka mutu te. Il n'y a pas de courtoisie. Totikali wana tia mutu wana vous allez vous bloquer bino bato ngo vous allez ki presser bino nyonso bo telemi bo bandi ko talana. Signe oya stop ezana Congo ezana Kinshasa sala kanini bakomi stop. Tout na chauffeur j'ai posé des questions à quelques chauffeurs. Signe oba komaka stop et lobini ayebi na yeke. Alors que stop sign musala na ngweza yake mutu azala te avant okatisa wana au stopper donc arrêt complet ya mutu au télimitant au tali na gauche au tali na droite nde oleki. Mais soki boye batumi bale oyo ayaki liboso wana oyo atelemaki liboso nda koleka liboso nde boye ba makambo ezalaka. Mais biso toza kuna te ba signalisation wana ezalaka na tina te. Yango général Silvano Kasongo compte tenu ya situation wana lobi asali parade. Je vous propose de l'écouter. Ba PCRT boza ba PCRT bozali nde ba policier na biso territorial ya Jemi sangisi na bato mosusu tosali mwa escadron moko pona appui kaka appui ekei esali mosala ezongi osali mosala pese a osala mosala na ye oya ko régler circulation mais ce que to moni que secteur wana bazoko kate bino bokei bosali bochi ordre bozongi boza wana te pona komanda kosenga ba document bato lobi balasaki kaka moke moyibi bino bamotari moyibi na bino bokasi ke o unité tosali mpo tozwa mbongo be bozwa mbongo mbala moko lobi bokeli eza na mpo ngabi bokangi mituka na ordre ya nani na bisaki bino kokende kokanga mituka bokonsigne mituka kuna bozwi bakle botia na poche boye na ngao tala na ebandeli déjà qui vous a dit que bino bokei kokanga mituka nani atindaki bino yo commandant na bango ana zolo na ba polele soki okoki te tokolongoloma na moko eza te toza na ba oyo ba problème eza décrié ya PCR oyo ebani oyo PCR asalaka mabe tobi bo toluka mwa
En attendant ba moyen ya mike mituka toza na ngora ba moto ndamo okonza mboka pesi biso. Tolo ka batumo susu basa mo sala contraire ya pese. Ezate bo sala o pese ka sala chaque jour. Mo sala biso sala ko faciliter bato bata mo la malamu. Muto oti ndako na ye aki pesa okende azongi. Ezate muto alongwa akoma na ipende 4 heures d'État. Pour une absence à l'agent de police. Les gens ont réglé la circulation, ils ont les cas, ils ont là. Donc on a ça. Donc les moyens étaient beaucoup d'appui. Et qui est ça les zones. Moutouti n'a pas qu'on a à qui pas ça okende à zone. Les autres moutouti l'ongwa a comme on a peine 4 heures d'État. Pour une absence à l'agent de police. Les gens ont réglé la circulation, ils ont les cas, ils ont là. Donc on a ça. Donc les moyens étaient beaucoup d'appui. Et qui est ça les zones. Maintenant, c'est quelque chose de contrôler. Oh, non, permis de corriger la circulation 1.3. Contraire, moi, dans mon canguier. Et ça fait pour Allah, parce que prochainement, ça l'a été. Ce qu'on fait 200, 300 $, la banque a une preuve à paiement. Ndemo tout galon. Ndemo ça la binangwa. Et ça, on dit que non, document, tu le document. Tout ça, non, façon expérimentale. Côté, surtout, nous avons mon condition à faire. Tu as vu que déployer côté. Mais, tu vas pour Gabi. C'est qu'il y a un va venir à penser à Kala. Il y a un montant, il esprit à Moïbi. Moïbi dans tout. Tu as vraiment discipliné ça. Ceux qui te montrent que discipline les arts tirent vous qui m'ont recruté, il y a des licenciés, des gradués parmi vous. Mais, bon, dans mon maman, ce n'est pas pour rien que tu as dans le mouquet, tu as travaillé aux zones. Nous, tu as eu un comportement digne, policier digne, discipliné, le corps va mourir. Le corps travaille en moyenne, chaque jour, vous avez 10 000 francs de bino. Chaque jour. Vous avez 10 000 francs, et permettre que mon niveau se reposer. On continue à monter tout cas, moi, lis pas, moi, secret. On lit. Continuez comme ça. Pourquoi vous avez pas la balle, vous avez mais ce qui est là pour les personnes qui continuent comme ça, nous faisons un mouton. Voiture, je refais un peu là. En fait, on va mettre tout côté proximité. Voilà. Ça inquiète. Les policiers pour que bayako renforcer ba PC. Bango petra kasserie bandi. Pesa document, pesa mikanda. Eza musala wana batindela kiote. J'ai dit à quelqu'un, à un policier, les jours qu'il m'a arrêté, bon, est-ce qu'on peut parler de l'arrestation? Non, l'arrestation. Qu'il m'a interpellé. Oui. Atuninga, pesanga permis na yo. Pesanga boy, na lobi papa. Na sali d'abord nini. Au côté côté les misamutu que quand il y a contravention routière. Awa na sali nini. À l'occasion de rien kakabo. Mais tant que vous êtes télémis na chaussée wana, vous évitez les conséquences ya sima. Parce que vous êtes sur la télé. Le temps que vous avez discuté, mi tuka ezali ko bakisa, mais ezali ko bakisa. Il y a la responsabilité qui est partagée. Mon général, au lobby malamu, vous expliquez bango bien. Mais il y a une chose. Tolu kaba pese rango, total siko bazo sala musalani. Ezana ba oyo, oui. Compte tenu à condition bozo tchela bango na balabala. Bakoma kosala guichet na bango. E mutu kanyonso azoken yo kende kotala. Kende na robot ya palais du peuple. To kende na ba Carrefour. Okokuta ba aveugle. Ba telemi wana ba personne avec handicap bazawana. Mituka soki ba telemi sango boye, babani ko kende na mituka pona kosenga. D'un côté ba owan. Toza to komi lisusu, lokola tozana ba aveugle mususu to ba personne avec handicap mususu, mais handicap na bango yango emona na kate en tenue.
bazokende na mituka moko kosenga. On doit partir de là. Moi, je ne suis pas d'accord que ok okangi mutu olakisie mutu azalaki ko te condition ope boteli bango. Comme il n'y a pas de l'ordre dans ce secteur là. Bazali ko zwa ba komi ba mandi ambazo zwa ka mike. Lokola bozo tia bango na ba condition ya bien te. Moi je me pose la question. OK kana poto otelemi yo ozoluka ko pesa policier. Yo zana combien? Policier zana combien? Est-ce que c'est l'argent qui manque? L'argent ne manque pas. C'est l'organisation qui manque. Parce que l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État, les autres qui ne pas chez individu. C'est comme ça que nous transformons notre pays et comme il y a des mendiants. Bokende place wana na zoloba. Ceux qui na sens boye, ba aveugle na handicapé. Na éviter ceux qui ba yokana. Bo bino bo senga kana sens boye. Biso tozo senga na sens boye. Ça se voit dans tous les carrefours. Nous avons transformé ça parce qu'on ne veut pas canaliser Mbongo et Kenenasikamo. Mon général, je n'ai jamais été d'accord il y a Kokitisaka la police Mikolonios. Mais au Gangelo et Ebisi Bango, et Zamalam. Mais tout ce que j'ai toujours dit, bah, Congolais, c'est un peuple très obéissant. Très obéissant. Quand vous avez imposé, na ba circulation, bato aussi. John Numbi Oyo. Azomona na telelo. Tango batie numéro 1 de la police, asilisa 5-5 na ban. A dégager ba rond-point wana lokola ba victoire, ba rond-point ngaba, kende désordre moko ezana rond-point ngaba. Il y a même un colonel à sala parking na ye ba wewa place ba telema ka batushaka bango te. E ba telemi wapi? Na kati ya chaussée. Na kati ya chaussée. Na rond-point ngaba. Mon général Silvano Kasongo yebi angote. Soki yebi angote monsieur Tambo alobi na yo. Mon général, kende na rond-point ngaba, il y a un colonel, batangela biso kombo, ngana kotanga kombo awate. Azakuna kendo tala degré oyo bato ba moto, bazo telema. Na chaussée, mitu ke koleka ndenge nini? Un embouteillage créé. Vous trouvez normal, place le la rond-point ngaba, il n'y a pas de fait à signalisation, rond-point ngaba. Un carrefour comme ça, ezana ngote. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Likambu ya volcan. Tibo etolamu kilelo. Banda kwezo continue kokweya. Ba dégâts za makasi na Goma. Na lobaki na bato bozonga mbangu te soki na ba ebisi binote. Okozonga lokola mutu keko mitika puka akufa. Ba étage ezali kokweya, tremblement ezali kosalema à tout moment. Mais le gouvernement bazui disposition pour que ba fongola nano parce que biloko akolia utaka Ruchuru. Nzela ya Goma Ruchuru lave yaki wane etondi nde yango bazo travailler bazo longola pour que mituka eleka. Bao bakangama kikuna bayebi situation ya bana na bangote ainsi de suite. Mais na kati wana le gouvernement a posé quand même un acte otozo saluer na ligne proposé bino docteur Mbungani ministre de la santé oyo aza chef ya délégation ya équipe gouvernementale kuna. Les personnes qui ont perdu la vie en leur octroyant un enterrement digne, ce qui est important. Nous avons d'autres actions qui poursuivent. L'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces éruptions volcaniques. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tolls aux familles identifiées, de manière à ce qu'ils puissent reprendre un abri digne, mais après avis de l'OVG, parce qu'il y a encore des laves qui ne sont pas totalement refroidies et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous avons également contribuer à ce qu'il y ait un accès à l'eau potable, ce qui est important. On a signalé des cas de résurgence de maladies telles que le choléra et nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option au niveau du gouvernement d'aider les actions locales pour dégager la route Goma-Rutshuru. C'est important parce que la vie doit reprendre et nous attendons aussi d'autres avis spécialisés de l'OVG quant aux différents mouvements sismiques qui se sont passés cette journée. Nous appelons la population à rester au calme. Voilà. Wana Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé.
gouvernement pesi 40 000 tonnes, tolls plutôt, 40 000 tolls na bandeko oyo baza na likama. Bapesi basiste bango. Ba oyo bakufi pour ke bakundama na condition ya malamu. Mais bazo kebisa bino, neti biso na club tokomi wapi. Toza pe na problème tozu. Toza na bandeko na biso 4 ndenge tozoloba boye baziki makasi nzambe merci bakufite tozali kokanisa ndenge nini tokoki ko assister bango tant soit pe. Mais alobi bokeba na live parce que ezana na moto. Ba oyo tolobaki na bino 7 bakufaki ndenge nini. Live ezana na moto bango balingi bakatisa bolingi bokatisa bokende wapi. Et c'est ça le problème. Bolanda instruction au gouvernement zopé sabino parce que bango nde bazana d'information nyonso. Il est important. Félicitations au gouvernement ya Bawario pour une intervention rapide. Bakenda chikuna mwa ebeli. Mais kaka kuna bande konanga. Kaka kuna. État de siège, lobby, les chefs de l'État a nommé ba maire de la ville et maire de la ville adjoint. Tina Salam. 1. Province de l'Ituri. Ville de Bunia. Commissaire supérieur principal, Chabouine Wamiying John. Commissaire supérieur, Mboui Kola Bosco, maire adjoint. 2. Province du Nord Kivu, ville de Goma. Commissaire supérieur principal, Kabea Makossa François, maire de la ville. Commissaire supérieur principal, Kapinde Kamande, maire adjoint. Ville de Beni. Commissaire supérieur principal, Mouteba Kachale Narcisse, maire de la ville. Commissaire supérieur, Kiamanja Kitwanga Dieudonné, maire adjoint. Voilà. Wana ezali Tina Salama, porte-parole adjoint à chef de l'État. Mais na kati wana bande konanga. Na lobaki na bino bakotiela bino ba soldati ba bourgmestre. Comme ça vérité koyeban. Moi ce que j'attends. Ba opération yango. Ezo Salim. D'abord, sans appui extérieur, il y a des soldats moussous. Armée n'a biso sali ba exploit mingi. Votre armée n'avait besoin que de votre appui. Yango ngana koloba. Lokola biso nyonso tokokende kuna te, topesa bango esengo. Neti, ne fils que pona kolata quelque chose. Quelque chose ya kolakisa que tozali ko soutenir bango. Quelque chose ya kolakisa que tozali ko soutenir bango. Mais la vérité, tozo zela souka ya opération bande konanga pour comprendre. Tant on a bisaka bande konabiso mingi qui ne voit que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les tout le temps, ezakaka yango. Na lobité. Il y a des Congolais à mitema mabe qui sont complices bakenda koluka ba Rwandais wana na ba Ougandais. Boka ki makambu ya interpellation ya président de l'Assemblée provinciale. N'avez-vous collègue non, on va voter la loi. Que deviennent les assemblées provinciales? Nous sommes vendus dans ses collègues. Président de l'Assemblée provinciale, il va interpeller que il y a des groupes armés. Ils ont coopéré. Bien que tous eux là, ils ont nous présumé innocents. Mais ils ont enquêté. S'il serait établi que Ezaya solo yo lingati assemblée nini e fonctionner yango balobi côté kuna nyoso la yo assemblée provinciale immunité kutezate assemblée provinciale gouvernement les complicités je suis sûr selon ba information na koyoka que quelques-uns de mes collègues otozana bangwa bakozwa bango na yo qui même que bokanga. Est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. N'ayez qui même que
eza na membre ya gouvernement actuel ya Sama Lukonde moko aza pe soupçonné aza na ba viseur information tozui bapesinga na kombo ya groupe armé na ye. Les immunités ne jouent pas maintenant. Umukamate awa. Comme ça tokozela na fin ya makambu oyo. Total en réalité ba hauteur ya insécurité à l'est du pays. Na Nord Kivu pe na Ituri. Bandeko ya Bukavu. Bo patienter. État de siège tukamaliza Nord Kivu na Ituri basi ndio tutafika pale. Make pesa iko ya kukamata bote à la fois. Mais na minute oyo ba oyo bazalaki koboma wana nde balongoli bakomi ba agriculteur. Bazuma nduki ba bombi parce que bango ba vivaka basala vraiment koboma musala na bango. Bomande kona yo pour que yo zambongo. C'est compliqué. Tozoze la bande konangai comme ça ceux qui to komi na suka nde totala na sikoyo. Toyeba banani baza au service ya banani. Et c'est là que je vais parler à haute voix na suka nango. Tokotala na bande kona biso balobaka. Les Congos est occupé, les Congos est occupé. Occupation yo Eliezer yo. Candidat na biso numéro d'essentiel. Ah ouais. Ah ouais. Okomona bande konanga soki otalieza na batu ngana lobaka ba def bazana ndenge na bango. Yo même soki ozana poto yo musala na yo koluka ko détruire ndeko na yo. Et je l'ai dit l'autre fois. Ocho bebana na mutu boyokana kana yete bosi bokata yo place nyonso vanda ka kombo ya mutu wana na munoko. Mais finalement bosi bobebana na mutu boyokana kate. Mais place nyonso yo vanda ka jamais oko vanda esika sans que otanga kombo na ye. Oza ADF parce que musala na yo koluka ko détruire bandeko na yo. Les pyromanes qui jouent aux sapeurs-pompiers. Les voleurs qui crient aux voleurs. C'est compliqué. Nous attendons. Tokozela. Tozozela fin à opération. Parce que là, l'État que vous présentez, Nassima à opération, le chef de l'État tiendra un discours certainement. Le nombre est capturé. Tozo siko ba nationalité na bango oui na ba def ba tumisu ba kota parce qu'il y a quelques Congolais bazo pesa bango ba force bazo bomba bango parce que ba payawana soki bino ba Congolais bodeno saka bango. Je vous ai dit la difficulté à l'est. Il y a une tribu qui se trouve au Rwanda, en Ouganda. Cette même tribu bazana même langue na banande ya biso aw. Donc il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale. Ceux qui sont maliens, surtout qui s'il y a les Congolais, les patriotes, ils vont dénoncer. Mais les Bassi vont maîtriser. Mais les Bassi vont maîtriser. C'est la même chose dans Mbororo. Mbororo, on a été surpris quand Bazotan est service. Ne peut pas faire ça, il y a une étude sur Mbororo. Alors Mbororo ezalaka mutu te. Mbororo ezalaka kombo ya ngombe moko boye. Race moko ya bangombe babengaka bambororo. Otike. Masolo Sonas akokebisa bandeko nyonso que communiquer wana bozomona ezoleka eza ya yete. Depuis un certain temps bato bazali ko arnaquer bato. Bomona kimé mutu moko asali eloko moko ya SNEL azofinga ka bato na réseaux sociaux. On va démanteler ça petit à petit. Si nos services travaillent bien, tokoyeba. Bokeba na muyibi oyo salemi. La direction générale ya Sonas ezokebi sabino pe ezoyebi sabino ke soki bayibi yo ezayo. La Sonas ne recrute pas
pe même ceux qui sont na se recruter ka ba ko koluka te pour que baba na kosenga yo mbongo pona ko recruter yo ezalaka te ba escroc de mtu bazo sala nazo sukisa a pona lelo na conseil moko na pesa kabino mikolo nyonso omoni esika ya ndeko na yo omoni place ndeko na yo kosala malamu kumisa ye omoni place boutique ya ndeko na yo ezali kende kosomba kuna. Je vous ai dit que maman Marthe kuna na États-Unis au lieu olukaka biloko okomandaka biloko ezobuta lisala ezobuta bumba biloko ezobuta chwapa ezobuta mbujimai ezobuta wapi Lubumbashi ezobuta kuna akobana kotiela bino na munkoyo pona bao bautaka Lubumbashi akobana kotiela bino na munkoyo na Kikanda o nazana posa ya kosala lituma okobana kozwa biloko nyonso basalaka nango lituma epa maman Marthe aux États-Unis poste na bino ezo travailler ko commando kozwango dans peu de temps ezana problème te soki andenge ni o chomba cha kabiola okobana kozwa chomba cha kabiola kuna plus de 143 998 311 332 Masolona député tomona ndi solo merci.